recevoir les malades. Nous sommes ici à l'aéroport pour accueillir Yandi Mossi. C'est un grand événement pour nous. C'est à la fois une joie et un plaisir de recevoir notre frère, notre confrère. Eloko mama asali nayebi te nzambe azalaki me ifalaki moto azala mpo nzambe amonisa loboko na ye soki azalaki te nde nzambe mpe alingi amonisa loboko na ye te me lokola nzambe ya nzambe oyo atikaka baoyo ya ye te akoti na nzela mama Denise nde nzambe wana aki osala mosala na ye na nzela mama Denise. Vraiment merci na nzambe, merci na mama Denise. Première dame mpona biso maman Denise Nyakero, donc c'est Dieu qui l'a envoyé et au moment voulu. Son cas était tellement sérieux que il fallait absolument des soins appropriés dans des institutions hospitalières d'outre-mer. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Nous le voyons, il est rentré au pays en bonne santé. nzambe na nganga na nzambe na ngako yokisa mama soni te mama chakwa kei biloba lobeluba magitro soki nga na kei na ba dépense mama sali na ba avion ezali vraiment nzambe na nga kotikanga te. Papa nous continuons santé ça va? Non, santé ça va. Opération eleka qui très bien. Vraiment omoni ko tuna humilité. Il nous revient un Yandi Mossi bien rétabli, bien guéri. Et grâce à la fondation Denise Nyakero de la distinguée première dame. Donc nous sommes là ce soir, nous sommes là pour l'accueillir, nous sommes là pour témoigner notre joie. Maladi oyo soki fondation ezwakanga te ya histoire na ngai eza te anglais nasali boye mosenga lutu bayeli okikalu po baka ebele ya baartiste comédien ndenge eleki awa je me demande soki combien tolingo tolanda na kokufa aussi que comment on a besoin opérer bango 2-3 fois ba malade auto bomba to beta ka kara tout belé biso nyonso nga na zolo baboto. C'est grâce vraiment ya fondation maman Denise Nyakero que nitinga na reprendre et même ma famille et puis ce hôtel artiste comédien et belé basi na bango moko bana. Eh bien que Dieu vraiment soit avec la première dame, maman Denise Nyakero, parce que Oya Sali, c'est la santé d'abord. Pas des émissions inutiles. nasepeli makasi ndenge olobaki association ezoorganize eza liloko makasi na vivre soki tozalaki kaka mwa banini ono
Bandule banini me. Aleli mabe. Moyete. Oui. Ah, yambeta babiloko bandela pati. Moyete. Quelle chaleur. Bwana Makerere. Kausa Makerere. Bon bandeko ndenge bomoni tozali awa na aéroport ya Njili esika touti kozwa koyamba ndeko na biso Yandi Mosi oyo akendeki malade en Afrique du Sud. Fondation Denis Nyakero aluaki avion spécial pona ye pe ba traitement ya oyo sengeli pona ye en Afrique du Sud. Sikoyo toza déjà ba 0h30 avion yuti ko kita touti koyamba ndeko na biso. D'ailleurs bomoni mwasi na ye na mwana na biso na artiste comédien ndeko na biso Ngalfar ndeko na biso Elombe ye mutu aza pe point focal na biso na fondation kuna biso lokola bakambi biso nyonso donc tozalaki mpona koyamba ndeko na biso oyo akendeki malade azongi. En tout cas merci mingi la fondation Denis Nyakero tokanisi que ekokoba kaka na ndenge baza kosokipe na santé ya baartiste comédien. Merci mingi bomoni ndenge makambo eleki awa pesi lisusu comme tolobaka na epai na biso na NTPC l'unité rend fort et fait vaincre. So boza na bomoko et bien victoire ezali ebele omoni tumba ndenge ezalaki makasi mati mpona kobunda tout ça à partir ya fondation Denis Nyakero pour que makambo nyonso ebongama pour que ndeko na biso akende na Afrique du Sud. Donc encore une fois merci ndenge ndeko na biso azongi et puis bato ebele bakomi tuna pe mais ndenge nini eza ndenge nini te makambo eza makambo comme nyonso ezalaka na l'heure nango mpe biso tozalaka toujours soki toza na kamwa likambo et bien toyebaka ndenge nini makambo tokoki kokendela. Donc lelo ezalaki mpona koyamba ndeko na biso auti Afrique du Sud omoni Yandi Mosi azongi lokola
mwana moke ntango tazokita bato bazolo yango musicien wana ya wenge wana azoya wana atie na bataille na motu mpona kolakisaki santé donc moyen te donc vraiment une très bonne chose. Mon colonel est adjectif possessif. Mon colonel. Son colonel. Notre colonel. Votre colonel. Voilà l'air colonel. Mon, ton, son. Notre, votre, l'air. Mon colonel. Ton colonel. Son colonel. Zonga photo na zonga doye. Totika na zonga na photo na kamba te. Mtu alote na zonga kamba ta photo na kamba. Au nom de l'association, Yandi Mos, Oyo Akindeki, la santé malade, Azogeli Biso santé malade, Tina ya présence na Biso, Awa na Yelekov. Et ceux qui l'élo, Azogi Malamu, parce que passe na Esengaki, Abima Mikli ya Libanda, grâce à la fondation Denise Nyakeo, où Azali, première dame ya Oka na Biso. Et aussi merci à papa Félix Antoine Tshisekedi pour Azali Mokobiamoka parce qu'il est candidat à Musunga, sous artiste et continuer pour tout y avoir ce qui est le fondation T. Nous au monde ba image de plus, au monde n'enga kiti et qui a de bonnes santé. Azongi petit garçon, doyena mona soukana Samuel itrika déjà et 4. C'est la grande pièce pour Nabso, artiste comédien, qui aujourd'hui sommes là pour accueillir le collègue Nabso. Grâce à la distinguée première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi et sa fondation, et la fondation qui porte son nom. Tumesana Koyamba Bibembe, mais eux Koyamba un vivant. Akindeki mourant, Azongi vivant et en super forme. Rajeuni. Je crois, de 30 ans. Donc, c'est l'occasion pour Nabiso, pour réitérer par remerciement Nabiso, on a distingué première dame, Maman Denise Nyakero. C'est ce qui dit qu'on a, grâce à ça, l'artiste comédien. On y a Yann aussi, et ils ont pratiquement le cas phare, cas Ozali phare, na situation de connaître. Ils ont passé les grâces. Akindeki na condition moko na état moko désespéré, mais vraiment yango vingalu ba moyens à la gara. Il faut ba moyen il faut ba moyen tant muto mutema mala muto ba moyen mutema mala mazali apesi moyen solution zo et on repousser la mort de plusieurs années. Et c'est la vie qui est plus importante. La vie n'a pas de prix. La santé, c'est la vie. Après la mort des athées. Donc, jeune garçon. Merci vraiment, merci Zambazoli pour nous. Après ça, vraiment, et pas un maman de Denise Nyakero, la fondation et qui nous pousse. Papa, Docteur azotunanga na anglais. It is the milo. Yangalu. Yala na monduna. Na matanga ya des fauna CPI. C'est vrai. Il y a une image na mona comme heureusement na bat balembongo na yoki kombo. Nzamba sali. Bele logo tous côté baté. Maman,
Vraiment. Bon, et tout chez toi. Una anglais na sali. Elle me fait 5 loups, elle est qui calou. Heureusement, omoni na banda oyo na anabamba expression corporelle na ba mille ya bombay yango na utilise moyen ya kosenga eloko eza te angi nyonso oyeba te surtout mpo na toilette bayelo nini na suki nga bi nazoyebisa bango kaka mi inde sentiment na yo ndenge ozongi na mboka en forme olobi nini? Non, en tout cas, président nano nasepeli makasi ndenge olobaki association ezoorganize eza liloko makasi na vivre soki tozalaki kaka mwa banini ono me lelo naza te vraiment ndenge boye simplikaki na président elombe vraiment lelo oyo na fondation oyo nyonso mama asali vraiment merci nga nazalaki mutu naloba lisusu te namonana lisusu donc koyoka liwa yango oyo me nzambe aya makasi Qu'est-ce qui s'est passé ici? nazalaki malade naza na problème ya nga moko nalobaki ya cœur na ndenge rapport médical nalobaki no na problème ya motema mer napumbi na le 23 ezala le